Kilongo TV. Kilongo TV. Ba ndeko balanja Kilongo TV mbote na biso boyebi RDC tozana matanga monde musical congolais topé africain tozolela le général de FAO atika kibiso boyebi akufaki kuna na Cameroun et puis toza awa ndetoye pour na veiller mortuaire na ye et lelo awa na place La Grâce na Victoire et sika wapi veiller mortuaire osama awa depuis toyaki 18h tisiko tokomi 20h nanu et bandité et puis ba artiste non ba ina bangote des fois les artistes mnene je sais que ba à un moment donné topé ba ozala na lever du corps et ozala lobby na hôpital du cinquantenaire programme ezabui yelo veille mortuaire eza awa na c'est La Grâce bato ya moko lobby tozala na hôpital du cinquantenaire pour na lever du corps exposition osama wana simatoke nécropole pour na inhumation. L'artiste général des FAO qui nous avait laissé depuis, il était décédé à Cameroun après une malaise. Vous savez, mais maintenant on est ici pour la veillée mortuaire. Ça va se passer ici à la salle La Grâce et puis nous serons donc demain à l'hôpital cinquantenaire pour la levée du corps. Il se tiendra la cérémonie là-bas et puis on va aller à la nécropole pour l'inhumation. Général des FAO, un artiste, un musicien, auteur, compositeur, il est donc parti, il nous a laissé. Vous savez, il a fait autant de œuvres, vraiment il a fait beaucoup de chansons, beaucoup de compositions, tout ça, tel qu'Amour scolaire, Solange, famille qui coûte vraiment mon nom maîtrisant mingte mais ça la veille mortuaire se tient ici. Nous suivons cette vidéo jusqu'à la fin. Tout immortalisé général de FAO qui nous a laissé. Kilongo TV. Kilongo TV. Hommage au général des FAO. Ingénieur Kamali. Jili Mamara Bansinyo, Jili Ae, Naimotema Mozoki. Ni solo to solo na kina ni te tikali elembo na motema ngo. Poussani, vacances signées. Sans aïe, qui m'y connaît Poussani, l'objet aux zombies internat. Yo mati na pepo, yo kei, monte me tondi na mawango. Oh, adieu, adieu, amour scolaire. Amour scolaire, adieu, adieu. Kozokina ba photo, sola mikanda. Oh, adieu, adieu. Amour scolaire, adieu, adieu. Kozokina ba photo, sola mikanda. Kilongo TV. Kilongo
TV. Le général de FAO depuis toyaki a commis 21h jusque là nan eloko bandité dans un concert nanga moko Bobet s'il te plaît bonjour mes condoléances. Ah merci bonsoir. Nabisio toko la général de FAO mais lelo ve mortuaire au moins non makambo ndeni analyse ni osali. Bon makambo général de FAO bonsoir na bande ko so bolanda biso makambo général de FAO eza mabe dès le début. Eza mabe? Oui, c'est déjà mabe parce que déjà qui côté te organisation, tu as écouté ce que l'organisation est allée dans le cadre de général de FAO. Mais déjà dès le début, ils ont déjà ma baie. Quand on est derrière aujourd'hui, corps, quoi, il y a des complications. Avion faux, ce que les gens pays, mon boé, autorisation, ils ont quitté. Raté ba visa. Raté ba visa, t'as rabat bon que nous accords, mais muta foutu le monde à coronavirus, il y a test à corona dans dengue na yemoko. Bago passe muta foutu dans dengue na yemoko. Donc et comme quand nzamba sungaka raté et comme accord kuna to moni ba vidéo ba basaka passer à Cameroun que biso awa ambassadeur so peneni ba ibi corps ya roiba. Donc maman c'est moins compliqué to éviter ce qui eza matanga ngo ba kondi ou bien manani ba kani ba saboter ngo ben là on n'arrive pas à comprendre. Pour kota na pena na grandeur ya général de FAO ne matanga zo lekela en tout cas non à ça là quand même 5 fois meilleur chanteur. Asala quand même banzembo oyo bato beleti elo basepela nango et puis ba thématique na ye ezalaka tana ba insanité te. Insanité ezalate na kati. Mais lelo kota la déroulement matanga na en tout cas eza passi, eza vraiment passi. Tane ti batia matanga ya mutoko général de FAO na kati ya salle oh la grâce. Nzela place eza bien té. Eza nanu bien té. Et de deux, ceux qui au moins, ça là qui ont un cadre que non pas honoré, ça les a un problème, tu vu le moyen. Mais toi qui est bon bimi, bah tu vas en organisation, on a balé bambongo. Bon bimi. Mais oh, bon bimi ko, le long ceux qui l'ont mis à bouton bon bimaki. C'est que na salo va foutre en cher. Aïe aïe, marambongo et ça compliqué. Espace bah qu'on reste à podium, ah ouais tu vois, au moins que espace les hommes n'ennemis tout que les catés. Mais bah quand même côté podium pour que batouba ko sala ko beta ta mo ba concert moi ba jour nyonso mais leur mo salamité et à la fin ba musicien tozo zela ceux qui peuvent pas courir cueillir ce qu'on a kata salle boy place derrière ta no molili boy monteni no ya place boy jibe kofi ouera ko place libanga ko utela en oyebate donc organisation matin en général et ça tellement nyongi bobet na nyongi penza soka za papa na ngana ngena lo baté mboka na biso yebi o remercier batuté heureusement pour na pe na nga regretter apanga ba biso o batamisika musika atiki ne moi nte atiki moi cité mutu pas regretter azate boni boyo yebi ngote atiki ne moi nte donc eza passé eza vraiment passé ze munini ya défense sepele na mingi. Toti 1 2 3 pour bakabola kiti babi que non batu mususu ba famille ba ozala awa na bibi comment on la grâce ba misusu ba ozala na 1 2 3 toti 1 2 3 ata mututé oh ba musicien ba ozala kuna ata musicien te ata demi ya mutu to des fois neti ya mutama neti ya pamba donc mutu mo ya pamba bon nzambe ka sunga lobi lokwa ba kunda na bango ye ape manina kimia ça ta kapela nzemne mozo c'est pas kapela zela amour scolaire et on gagne na yebi mais ko yemba na kati vo bien te mais ka tanda mutu lela ta des fois vo bien te voilà ndeko nanga zo fasha wa soki akopusa na pe et sali moi pas si souci général de FAO na grandeur na ye Toé matanga au sentir mon organisation neti tozo baté ndeko nanga iboni. Ouais, bonsoir, bonjour. Ouais, merci pareillement. Et quoi les lubiso artistes congolais vraiment ils a pas si mingi. Mais toi la générale des FAO. Ouais, toi la générale des FAO, mais toi la générale des FAO na ba condition nini? Condition nini? Toi la générale des FAO balélé na salle des fêtes, la grâce. Na yebité général des FAO azana ba chaîne d'œuvre o atika na mboka oyo. Azana ba œuvre oyo ya sala ba chanson éducatif oyo lelo ba para mususu na bana 5 fois meilleur chanteur na Congo champion d'Afrique des Caraïbes mais awa na la grâce to moni ki Caraïbes na été ba olela ye lokola ka ndeti mambweni mo akufaki na ye baleli ndeti ka ke mutu mo akufa na ye baleli. Peut-être que ça monsieur est occupé non baloua peut parler du peuple était baloua stade de martyr té bakokole la papa na biso des fois on a stade de martyr bakokole la papa na biso des fois
na palais du peuple bakokolela papa na biso defao na fikine baplace eza ebele bakokolela defao mais onyongi non so na bi konyonga mabe peuple congolais nyonso anyongi gouvernement na biso eza bien te vraiment eza nanu question ya organisation. Mais comité d'organisation moko ezali bamisien baza bamisicien ngo banani oyo bagenda ozwa corps banani bamisien ngo banani. Mon frère à moi, yo za chroniqueur ya lelo te ya kala toyeba ino pe lelo te toyeba ino kala. On comprend? Oui. Bamisien balingaka place mbongo eza bayeba weleli ba dispute sa bango mbongo bazuba mbongo bayebeli. Mais ba on peut bien sûr ata omoni kabose omoni Montana kabose ba bia chobeta na ndaku azo te mamba beta na ndaku te lelo za veye mortuel yo sa mamba beta na ndaku batutu bazao na ndaku obetela nani. OK. Ngana moni vela nga juste kano auti Australie azao. Na moni masala nga de ba gauche ya Turquie azao. Siko yo kabose okobeta na ndaku po banayi batalo olakisa batu te toi 21h tam soro ya non 21h nzemba de amour scolaire amour ya bana na suki juste ona ngana nga maître chorégraphe nga voice c'est bon maître na leli immortel ake wapi immortel akimi anga nzambe immortel azomona na te akomi mortel to ndenge nini boyoki toza awa na la grâce na matonge na avenue Victoire wape sika tokolela général de Fao mais au sentir que matanga général de Fao malili makasi batu bazate au sentir que ba musicien ba yete il est déjà 21h30 tozo kenda tokolela nanya koloba ah na yeto bandeko zano ata awa to yako toza bonsoir ndeko bonsoir ndeko na matanga de Fao ndenge zo kendela olobini ah mais ils a pas si fort ils a pas si parce que aux a la grâce de Fao azalo kwa papa wemba Bamadilu, nde balele bango na ba padi peuple bakola des fois c'est jamais possible. Pour nga gouvernement abeti mabe. Il fallait na abeti faux. Abeti faux. Pour nga abeti faux. Fallait les kakuna. Awate. Awate. Ah des fois awate. Awate parce que vieux wana to bien kala. Balé ba poem balibanda. Balé na padi bébé balé madilu na padi bébé papa lutumba simaro pe na padi bébé pourquoi histoire menée na pas des faux awa poani c'est pas normal tout ça ba le bani c'est que moi le problème moi ça simali makambo ngai naza peuple congolais na kinois na botem na Kinshasa na bi des fois na Kinshasa na lemba OK na veni lubefu na lemba ba sombi ba teki lupango ba kena bumbu des fois moi na kini bazwa des fois sondéité des fois moi na Kinshasa mais essayanga pas si na mona la grâce bola des fois vraiment sur la des fois na la grâce essayanga pas fallait zala na pas du peuple c'est ça pas ça nzemunia des fois o ezoyela ona makanisi na minute na minute ezaka amour scolaire okozwa moi son bon ngana misete na boyemba te normal kaka tena sekika na boyemba te fa onyonga bon onyonga te po nzembo ne beto na kati kuna kata salle onyonga te da atiki ba na yedo esili bongo na méchant onde bazolele awa bon ezaka pasi mokili toza batu yo pe journaliste lobi po mona boyo baleke na njili eza mokili mais regret moi pas ça mutema yango wana bateninga champion des Caraïbes champion d'Afrique 5 fois meilleur chanteur na RDC pour Kazaï tanga vana na ba Kenya ba bengi na ba Douala na ba Abidjan na ba nini c'est mon aki danser na e Congo nesilelo par exemple na PCA Fali asa danser Afrique mobimba tout compé des fois za Afrique mobimba biso na Congo même côté ba joueur to si ça bato to vida bena bato biso ba congolais to vida ma bato o ka bena yete so tali ça les avis diti sikoyo bato bazate ni ba musicien ni ba omoni ndeko na ngwalo baki wana abi mamba bakabose ngana na pa mamilela na tena actense mamilela lo bake ba chaka Congo ba nani mais na telemi na mona ba mitu keza mingi te mais ba sali pe nzembo hommage ba musicien belé ba yembi na ebité so boya na 3h na 4h na 5h mais ya tata lobby na lever du corps na mort wana
et pas na biso ça na problème té makambo zande siko fele baya babanga bana karaté te bossa bangelo te ba ya matonge bakota ko tona matonge matonge za na place akimia papa Wemba ala na matonge ala muka na matonge ngala mona kauka ngala mona kauka papa maison communale yango yo eloko ezate so ba pesi réseau sécurité c'est bako e bakosi eloko ezate po papa Wemba ala na matonge na kanda kanda na matonge mutasale pe loko ate mongala otokufa oyokaki liwa mongali nena c'est des autres elode ngala mona kauka kimia ezana ngo eloko yate ba yende te ezane so ba sai sécurité na bango musa ngesa manango. Merci. Merci. Merci de Gonanga. Itogolela des fois au matumona, le leno des fois au matumona mawatro. Tokomagia depuis kala to sentir tozolela des fois au net inepte ko banga toni nyango. Tozawa, on va encore patienter quelques minutes, peut-être quelques artistes seront là. Ce bayete bisope tokena bisopo veye morto bisoto yegolelisa bango ba artiste. Biso ta ba fana des fois bango nde ba collègue des fois bango bande quoi des fois mais ceux qui ba na bango te biso pe tokokenda na biso. Eh bien merci et pas à mon colonel Freddy Lumbonadio héros dans l'ombre pire petit général des FAO. Merci pas à fils Kinkela aza producteur général des FAO. Mawatro tozoko ba reportage na biso. Kilongo TV. Kilongo TV. Balobi hommage au général des femmes. Ingénieur Pamali. Jili Mamana Bansinho, Jili Ae, Motema Mozoki. Lisolo to solo na kina lite etikali elemo na motema ngo. Basanza elekimi tole pusani vacances silie. Basanza elekimi tole pusani lobi ozongi na internat. Yo matina pepo yo kei motema etondi na mawango. Amour scolaire, adieu, adieu. Ozongina ba photo, sur la mikanda. Oh, adieu, adieu. Amour scolaire, adieu, adieu. Ozongina ba photo, sur la mikanda. Alliance
pesi ekomi wale na motema amosala biju ya bita totabaina mikanda shege kado tolaka pete ya alliance tokokutana kaka na bavakanse tosola na yo yana na yo jifitupae tokokutana kaka na mabula ekoya mara yo kotoza fiance molimo na ye toke na kitela ya makeya kasi okabwana epesi kasi ekomi wane na motema amoskola defa watana otabalina mikanda shebije kado Kilongo TV.